pour les loso yo tie bina filé nande ko na biso a répéter kana inde 3 bina fila leke na succès ndeko na biso nana répéter inde 3 ngalo biboye ndeko na biso te ngalo biboye oya ko se sentir que yende na lobela kaka yende na lobela ndeko na biso mo a répéter kana inde 3 lelo akomi pena soki atambola na voiture azoka pena bina fila azobeta partout donc c'est ça OK musique est au cocaté aux ailes sous la succès aux la production te album et simbate banzembo et simbate donc au comme ko kangisa batu po ozo na actualité o communauté tikana kangisa glo langi er mokile kolobela après na tia clip po batu balanda mais depuis chepe clip ndeko na ngai batu pe ba hôtel lango te ba via malonga ezate nazo senga vraiment na bandeko na biso ba congolais bo s'abonner na YouTube ya ndeko na biso o azo kangisa ba journaliste po ya azo kangisa po a créé buzz pour un clip na YouTube batu batala donc pour akangisa batu te bo s'abonner massivement bo tala ba clip na ye azoma ba nombre de vie pour alongola mutema ya kangisa batu mais fallait pour une organisation na ye asomba voir même place ya répétition musicien bongo donc besoin de maître besoin comparer mais besoin comparer les sous na ba pourquoi ya mikene ti ba innocent besoin de comparer maman tozape na ba vie belé ba bete pe musique na mboko toyebi soki to lobby ba kendo funda biso na ba parquet ba bimisa ta mbuma manga te na musique ozo comprendre parce que dala ko bimisa bana eza don ya mutu nyo sorti nde to mona wera bimisi ba héritier ba ferré ba babindombe ba seleo wera za a leader ya félicité ya wera siko soki to bando tuna siko tuna ngana no ba musicien suso ke moni na ndeto ba bimisa bana te no ta ba musicien bo batikali parce que la système de mona wera ko pesa lo ke bana ba musupe to yebi bango jibe piana obisi ba sene ni pas bimisa bana ni pas bimisa na bango te olobi ye ba bimisa ba utapane te jibe pa bimisa bana mosaka Machi Kasongo Machi Kasongo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Machi Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Machi Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Machi Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Machi Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Oui, bonjour mandataire, bonjour partout dans le monde. Vous nous allez s'appeler la médicament, on va dire toujours en forme au sakanate, on a moni des amateurs acoustique, acoustique, toujours vous s'abonner massivement sur Machi Kasongo TV, vous s'abonner rapide parce que si c'est famille, en des familles, ici quand on Laetitia Kouya, na Clarisse Wechi, ma télémi Mikolo, en tout cas spécialement pas c'était ça zoua parce que c'est tout ça la kakaboya, tout ça la kaina pas ou balinga, tout ça les en tout cas tout petit au Congo. Voilà, le lycée qui a été on a capté au Bali, un grand chroniqueur, un colon a quatre nabango, Kamaï les bélés, tout le monde toujours kaka. Vérité sur vérité, car la vérité, Ken Piana, Théo Kokani, Awa, na kata veni na na quartier na Théo Kotana, et tout, mais quelque chose solo la nae, Kalami, tout ce qui est 2020, Kalate dans quelques mois, Awa, Ken Piana, Zomo, Magamozo, Keneleni, voilà déjà au Kota, na Kati, il y a émission, peut-être on a vu il y a le lot vis-à-vis na veni na bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour bande retour bazolanda biso. Danga Ken nazana nga bien. Bonjour na ba abonné nyo surtout. Vraiment nga vraiment Ken nazoleka. Na senga ba abonné ba bakisama lisusu en tout cas. Oh za site master nanga Machi Kasongo yo yebika. Ngabo bonisa. Te wana zala master nanga. Biso to ko swana na biso to swani na biso na 12h 14h to bongisi na biso wana master. Mais aussi manana nzoto te.
te non wana biso soki tosimba ye na nzoto seke ya bese bana po to comprendre elo ye na matière zanora base ken pe na 2019 journaliste ni o a marqué to chroniqueuse ni chroniqueur ni no marqué na be mission sali ya kitoko makasi o epesi impact to asali base ya bien bon koloba ke na journaliste nini asali be émission on a remarqué ya danger na moni ete moni 2019 depuis to koti non c'est comme si polémique ezopela la penate mbabula na polémique otozala na ngona ba 2017 2018 en tout cas mbabula na vraiment ezaneti ya kokufa mwa mukepo moni ba série tozala ki pena ba 2017 2018 au santé côté équipe nationale au mona mwa ba guerre moko bo ezala ki un peu ba guerre ya des fratés mais lelo tout le monde a comme obanga tellement ba artiste et musicien peu moi mikolo comme système ya nakolo bani ba état de droit oyo et comme kolobisa biso avec beaucoup de réserves état de droit et comme kolobisa biso na moi ba réserve pour que les alaki papa ngana papa yo opelisi moto ngape na ye na sopeli yango essence soit na bois kele yango pétrole soit na bois kele yango kérosène mais mikolo comme erozolo babatela mbanga na yo poto en état de droit te moto asala base na époque azate tomonaki vie na biso Koffi Olomide awa babiro de batindiki ye toyo kolandela yango eza baréalité Karine asali base ane non Karine soki asali base nga na olobela Karine omoni lelo différence ekomi nini ekomi bandeko na biso bake poto baza na liberté d'expression moko ya bablagi te aloba na ndenge alingi mpo moto akanga ye akomonana te na facilité mais biso awa soki osali erreur mokamati azaka nsima na yo oza comprendre donc bango bakosala babase baprofite bajaz kavulu bakarine bango nyonso wana baprofite mpo baza na poto biso awa pena état de droit ye na changement ya makambo ebele ekomi ere ozoloba yebaki émission ozosala baparent baotala baresponsable baotala bakonzi na biso mpe batie miso na internet donc ekomi mwa difficile ke oye obandi noka bilobaloba mpo moni kala ezalaki ozoloba insanité na internet na facilité mais lelo okotela. Merci beaucoup Ken Pena. Et nous nous sommes entre artistes musiciens, chroniqueurs, chroniqueurs, c'est musicien comme si chroniqueur, chroniqueur. C'est un réseau comme un Ken Pena peut ça dans des. Non, musique est à Koufati. Yo habite que na 5e génération, bango tout bayaki na vitesse ya succès. Mais na minute baya ya nyonso tout, o bazala ozo ba production ba tourner, baza na succès lisusu te. Et là, ça la biso passe la musique, na biso côté la totika na musicien ka moko ya 5e génération, o azo sala honneur ya musique na biso. O atie défi na ba génération tout, et tika lika falit. Au moins 4e génération zo régner to monaka côté o zo régner. JB, mon peut-être tapé zo régner. Tout le monde appelle la génération ba Koffi pe kuna papa wemba ba keste. Mais les lots santé ke baya na biso bandeko na biso ba banda course na fali. Les lots komi po azwa contrat même il abete na gaba bo contrat zo yati. Ya solo. Nga zo bisayo. Ba contrat komi okita kutu na golo bana ba 6e génération. Ya bandeko na biso ba Robino Mundibu, ba Fabregas, telaka ba Fabregas ba komi ko ba production ko lega même bandeko na biso ya ebele ya 5e génération. Mais lelo te la fali pupa. A même musique na biso tellement na plafond moko to tika jamais ko imaginer que fali moko boya na musique ya Congo. A même la biso musique na ba place na ba dimension place ya même biso. Lelo te la ce neti biso to boulay neti musicien tika liga moko. Donc to moni ba bina filé pe azo sala mo honneur. Pour les lois yo tie bina filé nande ko na biso a répéter na inde 3 bina fila leke na succès. Ndeko na biso na répéter inde 3. Ngalo biboye ndeko na biso te ngalo biboye. Oya ko se sentir que yende na lobela kaka yende na lobela. Ndeko na biso mo a répéter na inde 3. Lelo akomi pena soki atambola na voiture azoka pena bina filé azobeta partout. Oui. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup Ken Pena. Et c'est là qu'on a une tongue qui est gros, là, qui et puis voilà, ça a toujours passé 2 jours, 3 jours, et peut-être Ken Pena qui a un assez non, Gloro Langi soit bakanga qui est Zara Mibe Konde Kanga Gloro Langi. Au moins les lots même polémique qui te reçoit la polémique.
mais polémique wana tofinga ba mama ya ba musicien na biso te bien ndo loba ba mama ya ba musicien ba ko simba micro te nga reprocher Gloria suka na polémique na yo na mutu oyo bozo sala na ba polémique na bino soit disant ya bolingo tout ça mais mama te nga lobi boye mama te ozoma ba mama te en tout cas côté maman nde na sepela gite mais eza pe bien te musique ero kokate oza sous na succès te oza ba production te ba album esimba te banzembo esimba te donc okomi kokangisa batu po ozonga na actualité oyo communauté tika na kangisa Gloire Olangi mokile kolobela après na tia clip po batu balanda mais depuis chepe clip ndeko na ngai batu pe ba hôtel yango te ba via malongo eza te nazo senga vraiment na bandeko na biso ba congolais bo s'abonner na YouTube ya ndeko na biso o azokangisa ba journaliste po ya azokangisa po a créer buzz po tia clip na ye na YouTube batu batala donc po akangisa batu te bo s'abonner massivement bo tala ba clip na ye azoma ba nombre de vie po alongola mutema ya okangisa batu. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Comment on a la guerre, il y a bien chroniqueur déjà ici là, mais le tout le monde a moins à côté qu'on a Mike Lokamba côté au Matika son côté au Mike Lokamba qui a besoin ça les gens parce qu'il y a ça plateau na pas ça la émission et pas ni la plateau na moko yanga ne ça ba chroniqueur on dit surtout ma face. Bon, na habité bino bo benga ba plateau que non nga na sali plateau nga na sali soki nini. Omani bâche, ba bâche ba ya ba sala. Bâche ya 2 mètres sur 2 mètres. Ça coûte $50. Siko, na ba siège na bango tout. Félicitations à France Tema, il peut y avoir bandaki idée. Il y a aussi les babash. Babash bango nyo surtout ba sali, et ça peut bash o le qui 2 mètres sur 2 mètres. So ba sali yo bash, bash ezaka oye na projet. Logo na yo lobino site na ba koma ngo boye, bon imprimer lenga bash. 2 mètres sur 2 mètres et ko kanga miro boy. Ba ça on a $50. Mais babashi na bango soko hotel les babashi ba 1 mètre yo sali c'est le à $25 ndo banda o critiquer baninga Mike Matika Songo baza ba camarade do baza ba camarade omoni makambu ya Mike na Matika Songo nga ko tango te po baza ba master lelo ata ba bebani ata ba potani ata ba bundi ata ba tubani ba beli ngana ko kota yango te na yebi ki amitié à 2 personnes wana balela na fort. Dans un côté, même tout le monde va salir le logo. Il a coûté $1000 à Zate. Et le logo a coûté $1000 à Zate. Je suis à Makelele. On m'a dit que Internet. En tout cas, on a pas de Bolanda. Biso Nyo, surtout, tout ça, la émission Internet. Tout ça, on a le côté. Et ça, on a impressionné. Tout le monde est en vivra danger. Tout ça, on a le côté. Talaka muto tout est la tolo plateau nanga po salisi bashi mo vozo coûter $30 mais tout ça la mentalité bande ko na biso ebele bazana ba hôpital na minute o bazanga lisungi bino bozo ya ko se vanter que non na danger bokende na ba orphelinat ko sala ki danger bokende sunga ba mama ya ba homme de VA bokende na ba hôpital bo même mabakisi bo sala ba dona ba hôpital olebo ya ka oganga ngana za danger. Baninga ba sala badon là si bato ba souffrir pour qu'il devant même na ba prison pour qu'il sala badon. Merci beaucoup Ken Piana. À part Fali Poupa, c'est bon de votre salutation. À part Fali Poupa, la musique ozo beta mikolo vraiment ça m'a pas fait. Est-ce que tu as 4 musiciens on va faire ça na bango bien 2019 on va beta musique yo kani. Non, le baneti leki na biso innocent. Leki na biso innocent azo canapé. Malgré bato nga ba commissaire innocent ka basolo ba commissaire innocent ka nani na impoli abando manquer soit mikolo na mais innocent za garçon moko. Non, yango na lobi boy nga te ya ndeko na nga innocent obande musique na yo sans polémique. Oui. Au sala ba succès na yo innocent sans polémique. Lelo siko musique yango esimba parce que lelo bato so ba luka babando yo ke même na Gabon mais innocent ba yo ke ba payer belé. Est-ce que succès oyo luka ki osozo ozo luka nini lisusu de o manquer mutuneti fali oza malédiction na sens que fali Poupa abimi akutaki ba verambo baza ba papa chéri jibe ba weranson akutaki mo mikolo ebele ba veta boulay ba king kester bola tsanga émission oyo fali afanda bo azo manquer ta vie moko ozo mona te que fali lelo longola so na système que po
pour battre basoma musique nanga il faut na finga il faut na sala polémique fali a effacer eloko wana mais lelo so to lobby to loba monta numéro 1 na musique ya Congo c'est Fali garçon wana kaka o asala polémique na mutu te mais aza numéro 1 na Congo na Afrique soki totangi deux artistes minene na Afrique mobimba Fali soki aza le premier temps aza deuxième lelo na Congo artiste o amemeli biso ba trophée ebele depuis musique ya Congo ebanda eza ndeko na biso Fali Ipupa lelo na Congo depuis musique ya Congo ebanda depuis ba époque ya ba Wendo Kolonsoi musicien o asomba bandaku ebele o lelo soso to bito calculer ezaka Fali oyo atikali kosala polémique te Fali lelo aza bandaku na ba États-Unis ana ndaku ya munene na France Fali asombi ndaku ya 2,500,000 na Milan na Italie na Milan place penake no so carrière ya Fali esili place akende kopema pays na ya rêve place akende kopema kino na bandolia mbongo na nga ya motoki o na saela ki na ki jeunesse eza na Milan pour Fali rêvera soki lelo atiki carrière musicale place akende kopema eza na Milan na Italie asombi lupango wana na yebisi yo lupango wana soko tali yango yo moko loba yango famille na biso balokango nini ata mutu moko te na famille asomba lupango abo po ata bozana ndeko wa ministre menga yebisi yo wana eza clebo lupango 2,500,000 en plus bato ebele bayebaka te ere balobaka na poto transport eza facile boye est-ce que boyeba yango na Europe wana Fali aza na 50 bis ya milai zela non nga alobaka na la vérité po oyo na aloba na yebi information babisi ya transport oyo bomonaka na Europe donc il fallait contribuer na 50 bis ya transport ya ye oyo chaque soir versement yaka ya Fali na Europe Fali aza na 35 taxi bis esalelaka taxi na kati ya nazo yebi so d'information okokamwa mpo makambo boye artiste moko nano atikala osala te soki tozongi na ndenge akini artiste musicien moko oyo aza na libongo ya ba hors bord oyo etambolaka na fleuve ke artiste alingi akende Brazza chauffeur na fongoli hors bord on étant katisi na hors bord na ye ezalaka Fali ye moko baya mibale te non zela musicien oyo aza na chaîne ya télévision oyo ezalaka Mirador oyo toyebaka ya Ladiluya Mirador wana ekoma ya Fali Ipupa musicien oyo aza na chaîne ya radio na ya TV ezalaka Fali Ipupa depuis musique ya Congo ebanda musicien oyo asomba lupangu ya siège ya répétition lelo soko otamboli na bamouvement tout bafutelaka place ya répétition mais Fali Ipupa na organisation na ye asomba voir même place ya répétition musicien bongo donc bozondima ete bozocompare ye mpe bozocompare lisusu na bapuko ya mike neti bainosa bozoluka kocompare mama tozala mpe voilà merci beaucoup Ken Piana est-ce que na continuer lisusu na continuer lisusu lelo soki baotanga baartiste africain oyo bana ba million mutu akotaka na liste oyo alongolaka biso bacongolais soni ezaka Fali Ipupa. Ok, merci beaucoup, Ken Piana. Est-ce que nous continuons sous zela ba question dans bombango et un impact te ponga makambo na continuer eza solo destiné Fali Ipupa to sala ba dona ba este apesi ambulance obi ambulance au to pesa na kolwezi wana zo coûter combien ambulance wana eza na valeur à 150,000 $. On se comprend auti kopesa mama mo ba violaki mwana nae apesi bango 50,000 $. Pona olongolaka douleur wana ya choki bazwaki ke baviole mwana Fali auto pesa zela na Fali auto pesa okendeka kota Fali ngana okende kota Fali po makambo oyo azosala muto asala ngo azate tika toloba vérité so tolobeli artiste na biso te ba lobele supepana mais parce que bébé bossa ba donc on a pas que ça pesa ba musicien ba mapa na yebisi yo zela omoni ambulance moko Fali apesi na kolwezi kuna eza mbongo ba musicien ba luka asomba te lupango na bova mais Fali azwa yango apesi ambulance na hôpital donc mbongo wana bato balukaka ngo na lutota mbongo abwe nasomba te lupango na bova mais Fali azwa mbongo wana asombi ambulance mpona kopesa po bamemaka bato malade ozo comprendre. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Initiative oyo ya Fabricas Maestro benda ko ni soigner relation. On première qui on a tout peut-être Ken Piana chroniqueur musical. Non, eza initiative très bien. Lelo ba Fabricas
Fabregas sans manquement, sans qu'on manque à respect. De l'autre à la Fabregas a comme un niveau de Bimisa Bakoko. Vous sentez pendant que Fabregas a Bimisi Talabana et Belé. Tous appels à vie Belé, bête à musique, Namboko, Toyebi, Soki Tolobi, Bakendo Funda Biso na Bapake, Babimisata, Mbumamanga, la musique. Vous comprenez? Parce que dans la Kobimisa Bana. Et ça donc ya mutu nyo sorti a ndeto mona wera bimisi ba héritier ba ferré ba babindombe ba seleo wera za a leader ya félicité ya wera siko soki to bando tuna siko tuna ngana no ba musicien suso ke moni na ndeto ba bimisa bana te non ta ba musicien ba tikana parce la système ya mona wera ko pesa lo ke bana ba msubi to yebi bango jibe piana obisi ba sele ni pas bimisa bana. Il va misser la banque. Olobi? Il va misser la haute panette. Je ne peux pas bimisa bana Mosaka. Mais il faut que Mosaka malgré Balobaro, je vais bimisa Mosaka. Mosaka zala ne mutabali. Ya solo? Mosaka est équipe na bangwa bale nde bimisa yi. Vous comprenez moi confusion to sala ra ya ngwana. Ya ngwana na avion na so Mosaka. Depuis ba embrayé que j'y venda bimisa. Ya ngwana na avion na so Mosaka évoluer raté. Évoluer raté. Kuna kota ya papa biso ko le milieu de sa famille. Kofi abimisi bana belé basindi le cœur bafali de bana belé Kofi abimisi talaka Kofi abimisi nanga moko le susu. À côté singa prison era na côté prison batu batinga mbala moko kama kimo Kofi akangisi journaliste mo ken piana kombo nanga etambola net eloko talaka Kofi nanga le susu na bénédiction ya Kofi susu veza la tienga pon Kofi susu ya matis toki de skoto ngana papa to kotana bana mikolo penda bazo bimisa susu bana o ezaki ya surtout bina filé mwana wana bina filé déjà bimisa bo pana bino bimisa na pas fali poupa fali abimisi bana belé bakanza na bana msu baba impoli wana mwana tanga kombo ya te yebisanga animateur nini aleki Kabuya na succès na mboko Kabuya ba salutation basé belé salutation basé belé na pesi mbote pona lingaki mingi basé belé baleki Kabuya na nga aleki Kabuya na succès bless la terre. Tobeta masolo mususu. Soto longo te kota fa bukas 3 jours. Omoni ba musicien mususu bo comparer na Kabuya. Kabuya babina ye Afrique mobimba. Bandeko mususu na bo bete zaka babina bango na ba Congo, ba Kisantu na ba Matadi. Ah, ndeti na. Kasi bato oluko comparer na Kabuya. Voilà, tokomi presque à la fin émission ken pe la conseil no pe ça pas ba chroniquer oyo. Bazo parvenir pour les canadiens au film ba tout ça ben insanité na télévision. Non seulement ba maman ba tout mais na ben insanité. Et que yo mukolo banda pe masolo muzawana. Donc on va conseiller no ko pe ça ba. Bon ba mikolo ngo pe ba finga ba tout insanité ba si ba bota. Yo ce ko pe ça mutu conseil mutu assez comment n'était petit à robota. Donc ngana conseiller bango kaka République essaie de changer, mentalité à République essaie de changer. Bah, tu as un état de droit. Au moment où mon konzambo kazo sala musala na ye bien. Atieli bino classe yo fele. Ye wana zoto ngala so muto na ye o nyoso a promettre a salela. Alors ba ya so sa justice na mboka. Donc toza la sire ke kokanga mape ya batu e bandi. O sali mbeba ba ba Tokyo bakangi yo okyo sala pe non. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ken Piana. Pardon, que ce soit pour qu'il n'y ait pas de suka. L'école a fait les moisonniers. Et belé pe abana batanga te bakati mbelo to komi pe bakonike so komi tellement belé msubi batanga te. Est-ce que l'initiative voilà pourquoi pas recevoir sur l'université fait to ba école humanité fait le partout dans le monde universitaire fait les alaté. Dans ba pays développé, ba pays numéro 1 au monde des États-Unis universitaire fait les alaté. Mais ba bi kalaté zo komi. Ah, bino bolu kasko bo Chine président de la République ou bien c'est que atiana université fait nambon on est nyonso approché que ndara na makamasi wana ekomi kimusi bambote na Holanda en tout cas bambote na prince ya Wendi mbote na Sir Paul Lumumba RDC monde en tout cas bato nyonso bolandi biso na pesi no bambote bele merci beaucoup Ken Piana aba grand bota disha motomètre babimbe bazimba beko nyampala la fille du moment na moment on a 4 langues de beko nyampala pourquoi pas na ngolo Christian ngolo et ba grand bisou à Clarisse Wech balobi Wech ne makambwa Wech tipe ka to c'est la Clarisse Wech na kata matika songo kasi lo nya ba bébé bo s'abonner rapide massivement parce que awa et le moment te ko bata manio surtout ko le kana matika songo TV à Jonathan tanenge kimba moto kati à la prochaine bye. Matika songo
Kasongo Machi. Machi Kasongo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe.